médaillés. Est-ce que eza mabe ndenge fali ayemi cri na bango ayemi nzemu na bango atiango na kati ya clip na ye na kati ya générique na ye ngai na solola na Matou Samuel tosala pe ba émission interview ngo ezali o Matou Samuel aloba keza nango mabeta tika kutu osenga na eteke non papa we mapesa mbongo Matou Samuel aloba kana micro nanga ayebisa to solola na ye les frères Matou Samuel exemple ya papa Wemba frère Matou Samuel aloba ke net papa we mayema nzemu nanga bona boye Matou amona ngo mabete amona ngo mabete papa we mayema nzemu na frère Matou Samuel ye moko ayebisanga ke amona ngo mabete Billy les anongo bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi pas Matou Samuel à Selika y a trouvé un normal que musicien Morobo Yamokin a yemanze mon papa Wem a trouvé un normal mais couple Bouloba Basiliki n'enge fali a yeminze mon abang. N'était ezali kamuyaba nanzambe bokoyoka ba vérité musona émission lelo fali azananzela asali mabeto asali malam. Couple boulot na réaction na bango basali mabeto basali malam. En tout cas les camons et aussi la léon na émission lelo tozo miracle so lango bien-aimé dans le Seigneur. Motema nangai ekumisayo na kende wapi soki na yote tango motema ekomakasuka opesa kangai yano atana mpasi ngai na kotika yote natingama nanga kakaseyo utelemisa makolo nangai esika basusu bazinda atana moni nzeleza molili nakobanga molili anzela te olakisa kangai nzela esika natia lokolo ai ya miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Nabino Nyonsto Bozali connecté. Bozola Nabiso de partout. Tama Lola, Amon Nabino Lola, Efuta Bino Bisika Bozwami, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa Simananto, Eroba Kenzama, Boto Koye, Wapi Namanso, Azo Saera Biso. Merci Nabano Nyonsto Babenga Biso, Basutena vraiment Msaloyo. Là, je vois les pasteurs et fils amis à la bouche. Autorisé de l'éternel Nanga Maziri, Kaina Filo, Moukoya, Motema Vince, Domo depuis Londres, Pena. Maman Gisèle, Louke, le motema papa Emmanuel et Naboston. Les frères Papi Kongenda, tous elle a toujours sorti il y a album qui sera sauvé. Merci. Na maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga Anna Suisse. Bonzambe na Bonzambe. Lola, Ezo Futa Simana Anto Eroba Kenzama Boto Kwaye, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons signalé Bande Bazola na biso de partout. Na Europe, bisognon surtout. Tokutana na événement moko. Na rendez-vous moko oke boko ozangisa te bien-aimé dans le Seigneur kuna na mikili ya poto oyo ekozala bonzambe kozala vraiment ya makasi. J'ai bien-aimé dans le Seigneur et nous avons signalé bino que ministère international d'évangélisation la puissance du Saint-Esprit organise cette journée de campagne d'évangélisation, de prières, de délivrance et des guérisons miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Ozo bela, ozo na problème et quand depuis quand ozo na maladie moro tamola na partout na hôpital, ozo na kamo et déranger na motema ya kamukolo wana okozwa solution pour na yango bien-aimé dans le Seigneur. Thème eza c'est moko, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Bien-aimé ba serviteur Yanguya Barozalawana, Yaminge Bele Kolekatozana, pasteur et Francis Lola, ya Paris à Kozalawana, Torozalana Daniel, vision d'aigle à Kozalawana, Maman Lola, à Kozalawana, visionnaire, il y a bien c'est
de Paris. Donc maman Lola Rosa ba serviteur dédié ba kozala vraiment ebele wana donc couple pastoral Daniel Vision d'Aigle maman Lola ba kozala pasteur Francis Lola oya para koza ba pasteur baza mo mingi na affiche carnet bozo mona ba adresse nyons tout ezawana na affiche et sika campagne séminaire oyo ekoza biso nyons tout botanga affiche wana très bien biso nyons tout okutana wana pona tozwa solution na ba problème na biso bien aimé dans le Seigneur bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana onto yaro bakenza maboto kwaye wapi bien aimé bandero mingi babenga kinga concernant makambo oyo ezo leka na mboka na biso ndenge couple Buloba basiliki ndenge Fally Ipupa ayem ndemu na bango bien aimé dans le Seigneur bomoni maman lobi papa lobi basépérité. Et moi je me pose la question, pourquoi pas depuis longtemps, depuis Kalagnon Soana, il y a eu beaucoup de mois, ceux qui bat en épée en gros, à un moment ça qui réaction, tu vas ça réaction, Mikolo est bien aimé dans les seins. Est-ce que Ezamabe ndenge Fally ayemi cri na bango, ayemi nzemu na bango atia na katia clip na ye na katia générique na ye? Est-ce que Ezamabe point d'interrogation bien aimé dans les Seigneurs, mais pour redécouvrir en communauté, nous avons un message, un appel, mais je me rappelle très bien, série à Matanga, il y a Marie Missam, il y a solo na Matou Samuel, tout ça la paix émission, interview en Wezali, oh Matou Samuel. En loba keza nango mabeta tika kutu senga na eteke non papa mi mapesa mbon Matou Samuel aloba kana mikona ayebisa to solo la na ye les frères Matou Samuel concernant les camo que musicien tel ayeminze munaye bonabo apese exemple ya papa Wemba frère Matou Samuel aloba ke net papa Wemba yemanze munanga bonabo Matou amona ngo mabete amono mabete papa mayema nzemu na frère Matou Samuel yemuka yebisanga ke amono mabete Billy les anongo bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi pas Matou Samuel à Selika il a trouvé un normal que musicien Morobo ya Mokine ayema nzemu na papa wem a trouvé un normal mais couple Buloba basiliki ndenge Fally ayemi nzemu na bango net ezali kamu ya bana nzambe bokoyoka ba vérité musu na émission lelo Fally azana nzela asali mabeto asali malam couple Buloba na réaction na bango basali mabeto basali malam en tout cas likamu ezosi la lelo na émission lelo tozo mira ko lango bien aimé dans le Seigneur. Merci na bande union to bazola na biso merci na très Matou Samuel topesi epembo te sikazola na biso bonzambe ezokita lelo elongona apôtre Basile oyo pe azali mosali na nzambe to meka un peu kosola na nsiri kamongo na molimo elobini. Shalom papa. Shalom papa. Bonne santé. Santé za très bien na ngolo nzambe. Liloba na bande bazolanda. Non liloba zakaka mutu nyonso olanda biso lelo. J'espère qu'il y a la décité. Et puis nazo dédier cette émission na mutu nyonso aza na problème, na mutu nyonso aza na difficulté, na mutu nyonso azo sentir que makambo esimbate, na mutu nyonso azo sentir que étoile ne ba yibango émission lelo eza po nzamba kango la vie na yo. Nzambe abundela yo pe nzamba lombiso na kombo ya Yesu. Amen. Vraiment. Mais l'homme de Dieu, aurait déjà réaction par rapport à Makamoyo, couple Buloba Basiliki concernant Makamo clip générique à Fally Ndenge Nzemu na se retrouver na kati. Bon, merci beaucoup papa Alvin. Je crois que Ndenge na bande koloba couple Buloba ezali couple moko ils ont exemplaire, ils ont couple moko et contribué beaucoup dans l'église corps du Christ. Vraiment, baza couple yo, baza couple moko a félicité vraiment. Ils ont parmi ba couple moko exemplaire où ba contribué vraiment et belé na ba vie à batu na banzemo na bango na façon na bango et puis na fidélité qui nous lelo. Bon c'est vrai, baza ba humain. Baza pe na droit ya osala erreur le quoi batu nyonso mais na bande ko réfléchir place wana parce que Fally Ipupa l'artiste aza artiste ya liboso te ya musique populaire oyo ayembi chanson chrétienne
je crois que même banzembo ba Marie Misamo yembama, même papa Wemba ayemba pe nzembo ya ndengo lobi ya Matu Samuel wana baza ibele, mais ngape personnellement na kamwaki na bien. Mais qu'est-ce qui se passe na monikara cet acharnement parce que na naki vraiment personnellement nako elo na osenga na batu na bi que est frustré pe batebele que couple moko munene bongo oyo batu nyonso ba accorda importance makasi, mais ba se manifester un peu trop dur. Mais je crois que à mon avis na monique ils ont tout bien, ils ont pour intérêt à couple et c'est un témoignage que les musiciens wana ou des fois ça prouve que parce que muto ayoki malobanza na mateya na mateya te akoyo ko pe na kata prédication. Donc c'est pour dire que tant il fallait azui nzembo ya couple buloba a immortaliser ango, ça signifie que fallait pour pas ayoka rango ba on ba lobi ka profondeur ngo approfondant yo mondeni. Bon non je crois que peu importe oyo yé akosala na nzembo wana, à mon avis ils ont quand même témoignage pour na yemo fali, parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on attend. Au moniso mutazu eloko ya nzambe oye aosala nango et dépend na yena nzambe na ye, mais l'essentiel aibi ke nzembo wana ba yimba ko na nzambe. Mais ce il fallait azu ngo asala ngo na ba ferme personnel na ba ferme individuel, parce que tant nzambe inspira ki couple bulo banzembo wana ezaki pona ekangola milimo batu. Je crois que yango pe e sala acharnement ya couple, acharnement na parce que ba habitant pour qui na ba jeûne, tant pour qui na ba retraite, tant pour qui na ba prière, tant pour qui na ça ba sacrifice à ma case. Mais l'homme de Dieu bozo mais biso ma confusion que tant ozolo ba bongo mais ngai ça fait ce qui combinaison et baté je crois bien que série ya matin matu ya Marie Misanto ça l'interview mon matu Samuel il écoute après cet exemple que je crois mais dans le vraiment bilili en le que non net que papa ouais ma yemande munaye et dans la carte interview et salinini papa. Oui, yango na papa que Matu Samuel a silika trouva que normal atika ko kolega na TV te a réclamer à ça la bobo na bo rien papa et mazonze mona yema sans coûte que a une autorisation na ye. Bon so même na kobo sanaten yokut osura na papa Wemba mais na bi ke banze Marie Misambo ebele ba messia populaire na biso pe ba interpréter jibe pempiana pe a boire cri ya Marie Misambo. Marie Misambo tika la osilika. Je crois que c'est une réaction oyo et c'est prendre bisonyos. Mais c'est que moi j'aimerais dire aux gens et que to supportera des fois ba faiblesse ya bat so auto yebi bon na niveau moko mais so ba manifester pe faiblesse mo peut-être il y a colère, peut-être il y a acharnement moko boye to couler bon kamba monter, ce sont des humains. Même dans la Bible, David était l'homme selon les cœurs de Dieu, mais tout le monde qui à un certain moment peut accoyer. Donc na kaya couple, moi je crois que si on a coupé ça conseil moko na couple bouloba, je crois que les intérêts na bino papa, les intérêts na bino maman que fallait pour pas à immortaliser nzembo na bandenge nyonso. Pourquoi ils ont preuve que ba yoka ka banzembo ya nzambe et que au moment opportun nzambe pe ako kangola bango, parce que c'est ce que nous en avons besoin, parce que ceux qui mutu ayo ki maloba nzambe te au kangola mandeni. Et j'ai béni Dieu parce que nanzela ya nzembo fali ayoka kiango et que lelo te lobité mukolo nzambe moko a marqué ndenge Bible et lobi jusqu'au temps marqué par le père et ça là que fali asanini abongola mo tema. Je crois que ça pour intérêt à couple et ça pour intérêt église. Bon ceux qui pour na ba fin personnel peut-être des couples bazo juger que ba profaner ango, moi je crois que nzambe moko ayebi ndenge nini akoki ko s'apprendre na on et puis na ko baksa et ça que les gens doivent apprendre que dans la vie les sacrés existent. Dans la vie makambo ça sacré existe et que ezana makamso bako touchango na ba sens mo bete, mais à mon avis je crois que couple ba penza na intérêt au silicaté, mais il faut pas comprendre que le message na bango et se traverser ba frontière et que et soukaka na kata ba chrétienté, mais il y a aussi d'autres milliers au banzembo na eyo kanaka mais na pour bonde la kende ba yoka hango o le ba sela ngo da bandenga ba beto bonde la nzambe ke makambo ba yoka na nzembo na ba sale lango. Je crois que et aux ala bénéfice na pona couple buloba na pona église corps du Christ. Voilà na koyoka koloba c'est comme si que ozo condamner couple buloba ba betu moi mabe. Bon ko condamner eza penda dire ndena ocholoba ke il faut des fois tout il fallait qu'il peut pas ça la réaction. Donc peut-être ba koko réagir bongoté ba eza c'est vrai au moni na landi bon balobi ke ba na besoin bongoté mais ba c'est pélité
n'enge fallait aye minze mon bango. Mais moi à mon avis, je crois que ça pour l'intérêt na bango, ça peut pour l'intérêt à l'église. Ça dit c'est pour dire que c'est que banze mon bango yemba partout. Mais ce que le problème qui est là, c'est que ceux qui montent moi une nzembo nzambe a utilisé on a pas fait personnel na ye. Je crois que nzamba ebindeni na ko s'apprendre na mutu ana, mais ko silika vraiment bongo na chicha qui ont vraiment moi malam mingité, voilà un peu ça. OK, l'homme de Dieu, merci na bandonion Stoubalan. Je crois mieux que bazo comprendre message aux Oloba. Lolo me melek biso message. Bon, lelo na sepela ki na ngana on a annoncé bato parce que batebele ba tunanga par rapport à place à l'église. Alors toujours bundana nous jusque là. On a la place à l'église. Oui. Au changer l'adresse. Oui, place ou non, tant ba problème est au te ko biso kana kinde mambezala. C'est ça qui a fait que au te qui place ou comment? Papa ngana au te ka place non nzamba fait sombo pour no sombatin. Et ça que place to ande ko louer et ça li que était kami. Est-ce qu'on a au te kamani ça li que église pendant to na place pour le moment. Ya ngwana batebele ba obenga papa place tout ça donc to luka de place. Donc tant on ba to luka place, ça demande quoi les moyens. Parce qu'il faut payer ça va garantir, il faut payer ça m'embellir et que ceux qui m'ont touché moi dans nzambe moko à aider personne à s'en soin et aux arabes. Voilà. Le message to me mis les lots. Nenga qui to me parler un peu sur les destructeurs d'étoiles. Nenga to me parler sur les destructeurs d'étoiles, c'est-à-dire l'influence batu oyo Satan a atinda bango uniquement pour nous détruire ba étoile à batu. Yangwana nenga to tanga na titoro tanga non. OK, vas-y. OK. Matthieu chapitre 2, to tanga na verset 1, la Bible dit ceci: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous remarquez que l'eau peut faire déplacer ma mage. Et ça que l'homme soutient, ça qui étoile. Étoile ya Yesu ya onde sala que ba mage balonga place bazalaki ba ya kino place Yesu azalaki. Mais il y a un problème ba comprendre pourquoi ba mage ba comme place wana. On remarque que Joseph na Marie bazalaki na place au futa, bazalaki na mbongo ti au futa même hôpital. Il y a un sala que Yesu akenda bota mawapi na hôtellerie. Na ndaku ya ba nyama parce qu'il y avait pas de moyens. Maintenant et comment ko senga mbongo? Mbongo wana ya ko yandeni skoyo étoile ya Yesu. Ndesala ke ramener bateau bazaki na mbongo ke to benga ba mage yango mona tango bayaki ba déposaki ba or ba déposaki à 100 ba biloko wana soso au talango lelo mona ke ezaki ba objet moko ya mbongo ebele. Donc étoile ya mutunde ebenzela ki bénédiction, étoile ya mutunde efungwela ki ba porte, étoile ya mutunde sala ke via mutu efungwama, étoile ya mutunde sala ke ba rose à 1000 mais ba ponika yo. Et tout le monde va dans la étoile là-bas. Oui. Moutounio son naissance né à Botamana étoile là. Ah bon? Ya oui. Vous assurez? Oui. Moutounio ba misus ke ba kufa ba bola. Celui qui ba Botamana ba étoile na bango Lazare azana na étoile té? Oui. Yango wana sko omona lobi to lobi alo ba destructeur ya ba étoile. Oh ningo lo ba nini pa là. Nena lo ba ke ezana ba esprit, ezana ba influence et détruire ba étoile là-bas. Ah bon? Oui, et ça a la puissance, oui, ça a la déjà une bénédiction. Bénédiction, merci beaucoup. Merci Koyo, Batmo Bazouan va détruire. Ah bon? Il y a un moment où Yesu a botami. Au moment que Hérode a tindi Batni, Abi, Bobo Mamouana Nyon, Oyo, donc à partir de 0 à 2 ans, Boke Bomae. Au fait, besoin Hérode Ezakini a détruit l'étoile. Parce que bah santé déjà que étoile moko ezali. C'est que tellement pour ça t'en as pas pendaté. Ouais bien muta occulté ça ko talo papa Alvin boy à comprendre que wana étoile mais ayi ba pendaté étoile ngo ezani. Est-ce que eza mongo? Est-ce que eza étoile mayele? Est-ce que eza beauté? Est-ce que eza étoile eko briller ningini? Parce que tellement que mon internet ba yeba te mais mon a quand même étoile ba lukasiko ningini ba ko bloquer mutu wana. Ndé au moins na ko lo ba na question no tuni que mutu no sa étoile ba ko bloquer ngope. Bako pirater pe étoile à mutu. Ah bon? Bako supprimer pe étoile à mutu. Bako zo pe étoile à mutu ba tchango na kachanda moko. Ba vandela. Ndo mona mutu vi na ye asanta ke il faut azana mbongo. Mais à comprendre ta santa loi ba limite moko. Nous mona mutu soit vandi asanta pena ke ngane na zabo il faut place au X azanga pena ko za wana. Mais à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça pena ba musu ba pirata ba étoile. Donc ndo mona ki mutu vivre ombre ya ye moko. Nomoni passage dans la Bible fait dire que vous êtes des dieux mais cependant vous mourrez comme des hommes. Ça déjà mutu mususu vindenzambe akelele ako vivre tam sou vie à vivre en até. Ako vivre tam sou ba condition en até. Mais tellement ba pirata étoile naïe. Tellement ba supprima étoile naïe.
tellement besoin étoile ne ba tchango na cage moko quelque part ba bomba vinae ya moyen mutu a se retrouver exacté. Oui. OK. Dans mutu so bota mana étoile na ye. Bénédiction na ye. Oui. Ba kanga kango, ba bloquer kango, ba freiner kango, ba ko supprimer ngo pe même. Et né ou bien on a mutakoufi pauvre. Il y a une Bible non les projets que j'ai formés pour vous ce sont les projets merci de meilleurs. Oui, j'ai de bonheur et non de malheur. En fait de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Nous on a Paul Abaxanga lobby, je souhaite que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Ah bon. Papa Alvin, oui, il faut bélo moko ça que na vie to joindre monter. To comme na richesse ndé monter. Donc comme biso nyonso ba milliardaire te mais mutu nyonso na coin na ye nzambe abongisa il faut quand même à vivre le bien-être. Le bien-être. Oui. OK papa, merci beaucoup aider nga toujours. Oui. Toujours na kata Bible. OK. Mais toujours mon abasala nzana poser une question à Lazare. Oui. Lazare a confié. Oui. Avec pauvre. Mais tout le monde que Lazare a banana autant mon arobanga nzambe. Avec on se retrouver na paradis. Ce qu'on parle au niveau de bani, est-ce que Satan a quand que toi il y a Lazare yé mutaye ba nzambe. A banana autant mon aroboba nzambe. Très bien. Il y a des choses dans la vie. Merci beaucoup. Nalinga ba question pour efungola. Il y a des choses dans la vie où et activera et toi la montre. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Oui, mais na mozui, na mobola, ceux qui bakoufi, ceux qui banimela yesu bakende place moko. Mais sauf que mozui a profité de anase awa, mais a encore profité sukuna. Mais mobola a nyokwami awa mais a ok sepela kuna. Ndena epsa ba. Mobola wana sko banan parce que bete lisoya ko kanga ba étoile. Sko banan ba kanga ba étoile na bango ba chrétien banimela nza. Monde à ténèbres et kanga étoile à mutu. Famille peut mutabimel et ko kanga étoile naï. Mon Nzambe. Oui. Oh, mais c'est la raison pour laquelle la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il y a un sabbat cause à la moi Nzambe za soukanyon sauté. Ce muta osambela il a cité que non ce souki non. Il y a des connaissances, il y a des choses au mut il faut yeba. Non moni Paul à lobby, les renoncements au mal, les baptêmes tout ça et zapona, ce sont des choses élémentaires dans la foi. Et que quand on dit mais celui qui a été sur muta comme osambela non. Et ça n'a pas connaissance au le quoi moi Nzambe il faut muta yeba. Dans mon Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Nous mon abaxi verset mususu, la Bible dit ceci, j'avais dit que vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes. Donc et ça n'a pas mususu, ce qui moi Nzambe aye bien ngoté. Ako tambola lokwa mutu nyonso a tambola lokwa mutu moko OK nzambe na biso omoni mokili nyonso mbongo mituka mabala eza ya papa na biso mais ce que so mutu a découvrir ba connaissance monsieur chuté ako vivre lokwa mutu nyonso amona lokola lipamboli eza pona batu moko kozala kimia eza pona catégorie OK ça peut partage naï mais et ça il faut à découvrir en gros soit découvrir en gros té a ozana ba problème monde à ténèbres et bloquera étoile à mutu. Il y a des esprits, il y a des influences, il y a des forces qui parlo lingo lobani bandeko bamona instant va pas na vie na bango makamezo tambola te c'est que monde des ténèbres kanga ba étoile na bango et ça na ba te belé ba na étoile mais et kanga ma na monde des ténèbres et monde des ténèbres na ba façon ko kanga étoile na moto belé il y a tellement plusieurs façons au mokila molili et ko kanga étoile na moto est-ce que bi question ba laquelle moto ba kangi étoile na soki mutu moko na famille na bango ou bien soki parent moko tant parent a olakela mwana na ye ezo supposer que a bloqué étoile na ye tala Esaú tango aye akuti Isaac apambola Jacob abandi olela tango abandi olela nde siko tango Isaac abandi sabi ndenge za bena na bénédiction mususu te yo de na bloqué vie na aibisende zaboy mabele no na kangiango lola no na kangiango wana Isaac a commencé à Esaú. Mais toujours na Bible papa. So tangi Bible bien. Tant Esaú ba okuta na Jacob. Jacob alinga zo ba biloko mususa apese Esaú. Esaú aboyi parce que Nzambe apambola. Dans ma pambola. Est-ce qu'on neni ke ye ba kanga ki étoile na ye. Très bien. Otuninga question très bien. O remarqué ni Isaac a ebiseni abi lola no na kangiango mabele no na kangiango mais au vivre ne pe na yo. Mais au moins, on a un texte bien. Avec le na soukabi, en errant ça et là. J'aime ça. En errant ça et là, tu briseras son jour. Donc, si on va tangi verset wana. Au moins, on a quitté na c'est Isaac avec ça Jacob avec ça Esaú pardon abi, en errant ça et là, tu briseras son jour. Donc, yo au vivre ne paix. Mais quand on bando bunda wana, no mona mukumba wana charge wana malédiction na cheliko na yo et ça ni e bukana. No moni pe
Esaou na vine abundi ti yepe azuli pa. Donc parce que aya ko zo promesse mona suka. Malgré nyonso ekangama ki mena suka yo ozwa yango mona tanga kutena Jacob habite na ozwa blo noté pour nga penza mbasa nini apambono obina c'est qui pourquoi parce que tant on a décortiqué bloc on a quatre églises à merveille. Donc et dans la bande musus pour pas réussir na vie, oui, il faut pas souffrir, ba lokan na makasi na ba. Donc il faut pas s'impliquer ba ozwa na facilité. Très bien. Yango komoni Dieu m'a donné des sujets de prière. Oui, ça là et fungola étoile à mout. Dieu m'a donné des sujets de prière. Oui, ça là et faire ressortir étoile à mout. Exemple, femme y a perte de sang. Son tali moi c'est un bien. Est-ce que mobile n'a pas la moi ça bon? Au moins que soit étoile né Isaki mariage. Déjà, bah kanya mo déjà. Parce qu'il y a un mobile montant linga abala moi sur tanga makila chaque jour. Et puis pendant 12 ans. Donc bah qui déjà étoile ceux qui n'ont pas cet exemple, ceux qui étoile né Isaki mariage. Déjà ici mbaté. Ceux qui peut étoile les acquis que asala na kacha temple déjà ici mbaté pourquoi? Parce que monde la ténèbre déjà na kocha atanga makila chaque jour ba bloquer déjà étoile wana. Yango moni na zolo baké monde la ténèbre ba kangara étoile à mutu. Monde la ténèbre ba ko supprimer étoile à mutu. Monde la ténèbre ba ko so pe étoile à mutu ba chango na kacha nzo. No remarquer que mutu azo bunda, mutu azo luka, mutu azo sala be forne na bande nos. Mais moi makamba zo sala esimba Ezate. Et si Ezate pourquoi? Parce que étoile naïe bakangango déjà. Et moutako e bandeni ki an étoile. Ezana ba façon belé, ezana ba ndenge belé o moutako découvrir que ana étoile. Surtout tant na kacha Bible o mona ke bateau bazaki na étoile. Déjà son tatali de naissance naïe. O mona so une naissance à Christ, na naissance à Moïse. O mona que c'est presque la même chose. Donc bango so ba botama na saba loi ba botama na sia ba ya ba komba. Ma sœur, mon frère, au se renseigner même par rapport à la naissance. Bah, circonstances, besoin entourer naissance, nous, et qu'au tal, ils sont déjà étoile, nous, et ça, n'engeni. Et puis, deuxièmement, nous, pas qu'on y ait une étoile, à côté de la combat dans la vie. Papa, le vin, nous, soit à étoile, à la sujet à combat. Et ce cas, ça, l'erreur, à quoi qu'on fait ça, que à mon étoile, on a ébrouillé. C'est ça, non, à quoi y a une Nzambe. Oh. Mais Bible et l'obi non, mon peuple. Ils ont pronom possessif. Mon peuple n'a peuple. Donc ta cause a bien Nzambe. Mais ce qui va vérité mususu a bien côté. Donc il y a si bateau ba kufa non batika los en promesse. Ah bon? Oui. Et ça, va te béler beaucoup de promesses. On a c'est l'homme de Dieu. Qui ça, papa? Bando bazo et on met un peu toujours dans la Bible. Oui. Nous tu osons que mon peuple. Et dans la bande au musus ne au PC explication que bazo kufa. Par manque de connaissances, il y a quoi la vérité musus. Oui. Encore kufa. Soit na pauvreté parce qu'il y a pas qui la vérité musus. Oui. Encore kufa bakange toi na niveau ya santé. Azo bela bela. Ayebi nzambe mais akufi na maladie wana parce qu'il y a la vérité mususte à découvrir. Tu me permets de poser une question? Naza, non, toujours la Bible. Oui. Bible zolobake Élisée mourit de la maladie dont il souffrait. Parce que la vérité ni Élisée a bagité. Non non, merci beaucoup. Les problèmes c'est quoi? Les problèmes c'est que l'iwa est non normal. Parce que la Bible dit que la maladie non, l'iwa est normal. La circonstance où tu as mené à déterminer. Parce que peut-être que l'étoile peut dire que non, non. La circonstance où tu as mené à Salanini, à Bongsarango. Nous sommes à na Maï, nous sommes à Zamba. Il y a même déjà à sépulture. Neti bateau na avion. Net bateau bakufa na kati ba mai azana cimetière té donc nous avons même circonstance ou ananos mais le problème est appelé parce que Élisée c'était un homme de Dieu, un prophète, il était véridique mais ba circonstance il y a liwa nzamba pona ezala bongo mais au remarquer ni tina kati tombe mikwane esalani Mikwane et c'est poussé mout. Donc c'est pour dire qu'il avait quand même quelque chose. Mais problème n'angisa pena kunate. Ok, ça va. Vas-y. Problème n'angisa pena kunate. Problème n'angisa que mutu akoye ba peke an étoile il faut tabando tonai. Oui. Et ça na batmusu à l'autre araba konti. Et ça na batmusu à l'autre araba responsable. Et ça na batmusu même na niveau place azali à l'autre araba au cadre. Et ça va tout à l'autre cadre beaucoup dans domaine non ça à l'autre acaba président à l'autre acaba ministre à l'autre acaba moboy ou bien ana catégorie à songe mokoboy et ça même na batmusu na vine à l'autre acaba lion na sambela pona mutubo donc ce cas là li na butu à l'autre ara lion
na banjo bonde na bando bonde la après mais vie na mon bien te maintenant na bando prier molimo nzamba yo sangana yo mona lion moko azoya tam azoya après na moni lion na abongo na maman roi moko mais roi ngona citoyenneté na comprendre maman nzamba nga te sans que avenir à moto avant na ba grand au mona donc et le reportage ça peut que moto ko découvrir que en étoile eza biloko wana et l'homme eza ba combat oui na ce que net que azoto moto ko he bandenke bazo bundise toi ne oui eza ba façon belé eza na ba ndenge belé pour moto ko découvrir que étoile ne a combattu et le ko liboso eza na catégorie bato bat balinga été les gens le supportent mal donc partout place à commis on remarqué que il est mal aimé. Il est mal aimé. Donc, place nous au coma et c'était jalousie. Est-ce que Baninga Bazozoa, Yazotamola, voyage, Azozoate, Azo se retrouver dans la vie, Azo la Bazo combattre étoile. Oui, va combattre étoile naïe. Parce que Moutounio so en étoile, en tout cas, place nous so moli les abortis le supporter jamais. Et puis, papa vient au remarquer ni. Ba problème à casser la vie, au monde a beau garçon, n'a pas belle fille. So au tali na vie au monde qui ba on ba problème na vie. Pourquoi? Parce que beauté ça peut étoile. Oui bi question Moïse a koufate pour na mbongo te. So ba parents Moïse ba tikala boma Moïse te ezali pour na mbongo te pour ne loté. Mais bi lobitan batali beauté à Moïse. Ba comprendre que bana bazala kitoko mais moi noté. To tikala boma été. Yango so remarquer na vie. Au monde bana baso bana ba problème en mariage. So la plupart ce sont des belles filles. Autant la moisi kitoko excusez-moi azana taille bien et na place au kakolete moment na libala est compliqué c'est sûr que akutana mbala abotisi akei akutana mobala PC baninga musu bazobala bato kutu excusez-moi câble même que bato trop bato baza led ba fio baza vilaine so na ko loba bongo o ba pena kitoko te ba so mabala facilement mais so tali basi ya kitoko o barat aza babi pena ke ndenge bakinwa do basanzai ne ba onde ba point pourquoi parce que diable a wele la dia étoile wana eza beauté na fait oui donc so remarquer na vie oui ba signe sur le biwana oui et seigneur ko luka ke étoile na eza délivrer ko luka basana nzamba prier soit que nanzela prière pour étoile na eza délivrer c'est ça oui et c'est ngasko mutu wana abenga biso la prière parce que j'ai des sujets de prière où ça là que et ko ça que munyo so azonga étoile parce que étoile ezani tant nzamba so tant na Genèse chapitre 1 pour na mona que tant nzamba ke là ki ba étoile ba bien ba liminaire donc étoile les a pour briller étoile les a pour bouger étoile nde sala rake muto akozala na Kinshasa a moment na mutalongwe na Europe ya bali a étoile ne sala ke muto okemba ana Congo mais muto moko ayebi ete ndekonnecté famille te mais à faire voyager donc mona ka mutema ne fungwami asale bola momo songolo étoile nde sala ko kokutana na bata mabe na nzela momona étoile ne papa leka étoile nde sala ke ba dossier bato ko za belé mais ba traiter ka oyo et ce qui est loko wana étoile ba kangango ba supprimer yango ba compliquer yango no mona mutazo luka vie azo luka banzela azo sala makame moi si mais na kati na ye a senti que il a quelque chose et on écoute bible zo ba que ici kanyon tout matambe na bino ya makolo ekonya très bien et puis ça bien parce que yo zo tamura partout ozo mona solution rien ne marche et seigneur ce ko luka oui et seigneur ce que mutuana ana besoin de délivrance ba bonde la po ba fungula étoile na biso témoignage moko na ke sambela na église moko na bandi prière na sisoté na bandi service à prière na monika ka ser moko ayo na bamanya bandi kolela qu'est-ce qui se passe ser wana azwaka perruque na ye apesa camarade numéro ya danseuse ton camarade na ju perruque wana lati yango quelques jours après ce peut perruque ce peut plante na habité bloa ya basiona quelques jours après azongselie nzoka nenga zongsela ki perruque wana asala ron déjà bilo tant moi sona ki alati perruque wana a comment souffrir dans mode peut-être moins impossible bon avant aya na église ba keta là ono ba yibie mutu c'est la première fois na yiba ke ba yiba pe mutu na kimukolo ngana bika ke ba yiba ande bana mutu soit ba yibie gorge mais wana ndi na ko comprendre que même mukolo ba ko yiba ye donc tant que bon de la sco nzamba ko révéler que camarade wana ayiba ki ende étoile na surtout bana nyonso oyebi ke na bomwana no ba yiba ka mutu ne tolobara ba yiba gorge ba yiba mutu wana besoin de prière parce que satana a bebisaka mais akoko bom saté ndé moi si on a comment souffrir na mutu so tale moi si kitoko mais akoma kataka kovo donc mutu et comment peler moto
Donc akoka ko supporter le côté pourquoi cette dame ayiba qui est au ezanini ayiba qui est étoile naï. Parce que si aucun monde atteint bien on remarque dans ba famille. Tala bien. Au monde na kacha ba famille. Bato bazara moi bongo bazo apia ba problème ngité. Mais quand ba o ba bunda na vie, o bo senti que aolinga bimisa mutu. Aolinga quand même abimisa famille. Nde bango nde ba cible ya monde à ténèbres. Yango na oyebisa mutu nyonso a Hollanda. So oyebi ke na famille na yo mutu bimisa mutu. Luka ba sala nzambe. Zala peme na ba sala nzambe. Liara mbongo na ba sala nzambe. Kabola na nzambe mbongo. Pourquoi? Parce que ndoki azala razoba. Ndoki abomaka ke loko esungaka eto esungaka bato. Yango mona na kacha ba famille mutu azala bongo ou soit eskiza za moi ki sengi moko to azana nemo basimba kete. Mais au cas tam so azana poto atindela bato mbongo. Au cas tam so ana poto me atang sa bato. Au cas tam so voyager asungaka famille. Yenda comme la cible ya monde à ténèbres. Et bata bongo so kebito kaka kufi. Parce que ne comment auto ça na maladie mo compliquée. Au moins quand na maladie mo est compliqué. Santé ça la bien te oui. Pourquoi? Parce que va comprendre déjà que et toi la famille et que si on te déstabiliser nini famille mo bimba. Yango mona sko akoma cible. No moni mutu nyonso abike na famille na bango. Aibike na famille on ngamna tout. Ngamna eda batu papa et suki wana te. On a besoin basambela ko na yo. On a besoin de soutien prière parce que yo opé sa mot. Mais o bando ki ba okana po na vino o ebité. O monde ténèbres et kana po na vino o ebité. Et l'homme suba ko yiba étoile mutu. Yango o sala constamment comme na so na bataba loge. Parce que na samedi pe na bato na trop. Et au monde na musu senga bi papa. Tant na côté magie. Ba senga babi il faut na kushaka na bana baso bazana au vierge. Na tout n'est pas ni na senga bi parce que na virginité on a tout récupérer étoile wana. Bana basi belé au monde lelo ba se retrouver dans la vie. Il faut aussi poser la question. Mobali nini aiba ranzoto no moto aliboso. Mobali nini abimisa makila nao. Ba mi ba le belé au monde bango boy a aussi retrouver dans la vie. Ba pour mana e bandi lelo te. Oko se poser la question la vie. Moi si o yeba nzoto ne liboso azajina. Parce que Satan ba ko tinda mobali wana ba ko ya az anganga asimba kisne ba tindia uniquement abimano parce que wa vierge a récupéré étoile wana. A récupérer ninoana et puis et l'homme sous baïba mutu étoile ke bana yo mutu latana na bilamba na batu na hep sabat na biko latana ezama bete mais il faut iba ozolatana na nani parce que elamba mutu e apena vinaï yango mona tango Elia mati atikela Élisée mbongote atikela richesse monte et loko Elia atikela Élisée ezara manto. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Na bandeko bazana baka wana. Est-ce que na musika nzamba za capable na nzela prière bako bengo na ba contact na numéro no eza ba aux solution de délivrance. Merci beaucoup papa Alvin. Je crois que ba témoignage est tellement abondant. Tozana ba témoignage ya batoyo bazo benga papa nzambe no sali, papa nzambe no kangoli, papa en tout cas na retrouver vie nanga, na retrouver santé nanga, na retrouver musala nanga, na retrouver même foyer nanga. Je crois que nzambe ya Bible nzamba zaka nzamba pembe ya pembe nité mais azape nzamba musika. Mutu nyonso azo se retrouver na vie au santa ke on étoile. Au santa ke on a venir au santa ke on a destiné mais destinons au coca ko vivre en côté. Dieu m'a donné des sujets de prière. Dieu nous a donné des sujets de prière au ekoki ko fungola étoile wana. Ekoko sala pe ke yope au mona clair. Nenge ba mage ba ka luka yesu bango moko. Ezape capable. Et loko luka wana e ya luka. Tona ba témoignage batoyo yé akenda luka musala te. Mais ba ya ba solliciter na ndako. Et puis musala mon côté. Ba bengi 4 5 6 papa musala za Moussa les a et ça peine à battre monsieur même il est en tout cas voyager mais et là et pourquoi étoile soit gangi étoile no soit fungwami Bible lobby on nzamba simbi na loboko mobali moya mutakanga exact donc même na musika na plus 243 89 69 16 721 benga biso tozwa ta ya osambela pono to peso ba sije de prière to laxo yango o mona ke libala na ekangama même bat musu nzambe a talisaki monde atane ba kozwa eloko mo ba tchena kata libumu ya mwana mwasi oyebi ke ba stérilité belé et ça peut le fait que diable akanga ba étoile la bato parce que yebi ke mwasi na ndako libala so aobotate et ba nous a toujours chagrin
et puis eko mettre même mariage na en cause. Yango mona ba biloko ebele ba se o na yoka elomo e boujanga na yoka elomo e salanga boy. Et ça même na ba tonsu ba soufa na ba mot de tête. Et ça na ba le mususu même au senta que il faut ofunga ma vie et suka bon so landi bien. Et ça étoile ya mutuana. Basi bakangango déjà. Non mona même ba tebeli na kati ba famille ba bika ba inceste. Parce que mon attendait bon mon dire que mon on dit à okola a bimisa famille na kati problème. A bimisa famille na kati ba difficulté, ba salinini ba permettre inceste. Va permettre que accoucher dans des connaît pour bas déjà moyen il y a détruit étoile wana. Merci beaucoup l'homme de Dieu. To comme notre émission Nabiso, l'article juste quelques temps, quelques minutes. OK. Au clore, émission Nabiso rien que la vérité. Merci. Merci beaucoup papa. Merci peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je crois que tous autres pensé moko il y a quelques 5-10 minutes tokotanga na Mukanda cantique des cantiques chapitre 1 toko Tokotanga bongo na Mukanda cantique des cantiques chapitre 1 je crois verset nango ekozala verset 6 je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci: ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait garder des vignes, ma vigne à moi je l'ai pas gardée. La bandele yango, ne prenez pas garde. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait garder des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Merci peuple de Dieu, Seigneur de grâce. Tika na exhortation oyo. Mutu nyoso aza maladi abika. Mutu nyoso aza kokangama akangolama. Mutu nyoso aza na se ya servitude. Mutu nyoso aza na se ya malédiction ya condamnation. Na nzela ya exhortation, na nzela ya penser à lelo, vie na ye ezala visiter au nom de Jésus-Christ. Oh nyoso ba yiba étoile na ye. Nzambe na nzela émission o akangolama na kombo Yesu tolobi. Amen. Merci peuple de Dieu. Je crois que na lingi na simba penser mukie na o etali la servitude. Ba te belé vie na bango ba obika vie à servitude. Servitude en soi il a la contrainte. Batebele ba obika vie moko eza ayete. Batebele ba bazobika vie moko o bazo imposer na kacha monde ténèbres. Batebele ba obika vie moko o bazo imposer na coutume famille. Batebele ba obika vie moko o ba imposer o yango. O constater que ça pena vie olingité. O constater que ça pena vie olingi obikate. Mais o comprendre te e ya bongondeni. O comprendre makamno e ke bongondeni. Na texte tout tanga awa sous la mythe alobi boy. Alobi kota la poso na ngate. Abi kota la poso na ngate za moinde ebetela ngai. Donc tanga aloba tota la poso nete moinde ebetela ye, ça signifie que azaki muta muinde te. Azaki mutu ya pembe. Mais moinde esali ke esanini e yindi sa poso na ye. Donc yindi sa poso ne pourquoi a expliqué parce que bande connaît ya famille basilike la ye, ba chae akengela babilanga. Oya bango mais bilanga na moko atika lokengela ngote et bilanga na zanini bilanga na vie ya mutu bilanga na vie ya mwana nzambe za activité ya ye bilanga na ezanini bilanga na za vie na yo bilanga na eza santé na yo bilanga na eza bana na yo bilanga na eza ba promesse ya nzambe na kacha vie na yo oko remarquer que vie na yo et au travail pour na yo mo pendate au travail pendant pour la santé na oté au travail pendant pour la bana noté mais ba tchao wana na sa servitude au travail ka pour la famille au simba no mbong au sa no makamno so mais au profiter na oté yango o remarquer na oté ya o la nga très bien au salara na yo au simba mbong au salara na yo au makamno et progresser mais so talibien au mona ke au profiter na oté so au talibien au mona ke makambo yo au sala yo moko o ko kapenda ko jouer na ngoté yo moko o ko kapenda ko sepia na ngoté et so tali na katino o remarquer que il y a quelque chose qui ne va pas et loko wana ba bengango nini servitude au kota même laps ya temps t'as la même 5 ans t'as même 10 ans ba mbongo nyonso o simbana o sai na ngoni et puis na zo sabat boy so remarquer au kabela mutu mombo so remarquer au eda mutu moko même mutu wana za la reconnaissance na otika et là comme si état ça que mutuana azana sa servitude yani au mona ke osunga bande kono ba cousin ba cousine ba leki ba yaya mais au mona à ton égard ba na respect monté ba na respecter pourquoi parce que ba ibike ba obligeant yango na kacha monde ténèbres ezana bana basi mususu ba chai wana au balarate au bandozo ka mibali ba opese mbongo de manière à ce que mbongo wana famille et vivre nango et ça pe na ba mibali belé ba ndé moko bacha wana o tika la jamais ko stable o tika jamais ko encadrer foyer na obo donc bacha wana o bandosi mbongo mais on sait la plus famille
eza na bato ebele bana kati ya bakategorie wana eza même na mibali mosusu omona bali mwasi me mwasi akotia na kati ya servitude aosala makambo nyonso me eza kaka na biti kaka mpo mobali kaka nde aprofitaka nango na bondeli mpona bato bongo trop et je crois que ekoza mpe na kati ya kanao je crois que par rapport ya mate ya lelo nzambe ana besoin bimission na se ya servitude wana nzambe ana besoin bimission na se ya balliance wana okelama te na vie mpo osalela bato okelama te na vie mpo osala makambo ya bato mosusu bakenda baprofite nango okelama te na vie mpo yo osalaka me bato mosusu bakenda osepela okelama te na vie mpo osalaka me bato mosusu bakenda kojuire nango yango omona ke so otali yo moko en soi osalelo te mais muto yo edaka aosomba mapango muto yo edaka wana azo évoluer na vie muto yo edaka wana ye aokeli boso awa na préciser lo moko ko kaba eza mabete ko aider mutu eza mabete mais eloko na opesa précision a eza servitude eza contrainte eza vie o ba imposition na ndenga famille sous la mitalobi ko tala position na ngate eza moi nde ebetinga yango so batali vino muto ayebi yote akoseka muto ayebi yote akokochola yo muto ayebi yote akopesa ba qualification nos ndo mona bi kotala position na ngate eyanga te eya moi muto ayebi yote akopesa ba qualification nos mais OK oza muto simbi ba mo oza muto salpe makambo ebele mais soko otala lelo o par terre nyonso osala ki na vie c'est comme si osala no elote c'est ça qu'on appelle la servitude c'est-à-dire ba jui mutu ba tche wana po asala la ka ba mususu o remarquer que ba matana sima mukongo na yo bazo bala bazo zwa ba fungwa mais vie na yo moko etika la ka wana ne lelo tango ekoki au bengi biso na plus 243 89 69 16 721 nzamba ko bimso na kata situation wana o ebite ta musu stérilité wana ba chango poyo ozana mwana te de manière à ce que osunga kaka bana o bango ta musu problème maladie wana ba chango uniquement ka po mbongo nyonso osala ekenda kana ba hôpitaux ta musu situation wana ba imposant yango bongo po o se retrouver te na vie ngomona mtusu na vie obela bila anukaka lelo so ba opérer o lobi ba opérer o kuna lobi ba basimbi o wana kuna lobi basali o wana kuna Sulamit Abibwe alobi les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ça ba tebele ba otambola na se ba acharnement ya ba coutume na bango ya famille et ça ba tebele a otambola mais na se ba malédiction ya famille na bango a otambola mais na se ba condamnation ba condamner déjà a obalate ba condamner déjà au botate ba condamner déjà au kuta na mobala malonga te na vie ndeko na ngala nzela exhortation o nana besoin na prier pour na yo nana beso to sambela nzamba fungola étoile na yo nana beso to sambela bato yo lula wana nzambe pa kokomso ndeti bato wana nango constater que na kacha vina o makamno so osala o se retrouver place mort ami les fils de ma mère se sont irrités contre moi yango question na mitu na suka eloko nini za irrité contre yo eloko nini monde atene basali yo po ozala kana condition po ozala kana vie wana yo pe wana vina yo pe wana foyer na yo pe wana makamno mais o constater que o sala plus o abato o tali la plus bato o ko kapena ko s'en sortir te na bondeli pona ndeko mora mwasi ndeko na mwasi abalaki ndeko abali mikolo umele abota te mikolo leki abota te mama botie propre akendani ba service ba prière akendani pardon akendani et pas ba spirit mama keba na muto alakisa ko banda kwa ngaka keba na muto na famille keba na yaya keba na le keba na papa keba na maman oh soli kamba epsa okake toke pa x toke pa y toke pa marabout toke pa mutubwe na bi mutu mona makamata sa keba na bato wana soki mutu ana problème aluka elonga nzamba maman na bango akenda ne partout mais alingate akota prière mukomsu nzamba sali grâce na service à délivrance mungongwa mama ebanjo bima OK maman bango a fait beaucoup d'argent mungongwa mama bimi abanjo lobani abi ngamutu na sala ke abota tipo na zo makila na ye yangonde esimbara richesse na ngai tant to sali délivrance c'est celle que moi ça fungami nzambe asenini afungolier donc ndepe ozawana nzamba ko bimso na kata situation wana okoye bateta msu passe neza bisenga batebele okoye bateta msu difficulté no yana batmo na kwemo ba osepela okoye bateta msu souffrance na yo batebele bazana bavandi baliaka na butu ba melaka basepela ausuka bongo mais tango ekoki nzamba linga bimso na sama boko batwana tango ekoki nzamba linga bimso na sa servitude wana okoki ko sala mbongo te po profiter na batmo songolo oko sala mbongo te po yo moko osepela te et ça la batmo sou même ba chena servitude abandobela bela kaka nzoko les centaines za mutumo razo ezala mutumo razo itizamo na kacha ya monde ténèbres to sambela pona koko moko koko wana na famille na bana nyonso mike banda na 0 tina 5 babela ka fort bata comprendre mais bana mike na famille ka ko bela boni nzoko ne koko wana
ye a utilisé makila bana mkiona po ye azala kaka nzoto makasi tant to koti na kata délivrance to bondeli nzambe bandeko mungongo akoko solo bana kata bana nyonso oyoki mwana 5 ans oloba mungongo akoko ngani na za tant to bondeli lelo na sabino koko na sanini akufa parce que bandeko bika na ba makila ba tant suyo pende uzana makila no na mutumo asela ngomo makila no yana mutumo asepela na mutu makila no yana mutumo aza ko s'épanouir nango mais yo ozo souffrir au mona passe yango na nzela mate ya lelo nzamba lingaki a big savino na osambela pona mutu nyonso o bakanga na servitude il y a condamnation, il y a célibat, il y a mari de nuit, il y a femme de nuit. Seigneur de grâce, mutunyo soaza na sia servitude, mutunyo so ba longole na ba droit na ye, ba longole na ba obligation, ba chai po sale la bat, na bondeli nzambe, na briser influence wana na servitude, na briser puissance wana na servitude. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nzambe o abenga ngai, Yesu Masia o akufa ne kulusu. Tika na nzela ya message o, na nzela prédication o akango la vino, na bondeli esika nyonso bakanga étoile na po balate, o bota obongate na bondeli nzambe étoile no komanda lelo emona na au nom de Jésus-Christ partout dans le monde bisika nyonso olandanga nzamba fungola étoile na yo nzamba salo omona clair mon frère et ma sœur et comitant benga biso na plus de 243 89 69 16 721 nzamba pambola bat nyonso basunga biso na ba émission oyo nzamba pambola bat nyonso ba soutenir biso que mon Dieu